papa ozwa kiti monia badese bungi bakoma bilali na kaseti na sima donc naza na 80 kiti 80 kiti bilali. Donc il a 80 kits. Non. Bolobi nanga ba miso ba sala ba terrasse. Ngai suko. Kwa naza pembeni ya wenze. Wenze gambe ya wenze. Bon, kwa naza wenze ya veni maringa, yo moko yebe ba balabala ekota ba wenze. Donc na sinya na somba ba kiti wana. OK. Na loué ça ba mère. Na maman moko kiti moko za 200. OK. Donc sur 80. La Bible s'attend sous 40. OK, maman. Maman, peut-être 200 fois pour la nuit. OK. Donc chaque jour, vous aurez qui? Chaque jour, Kiti ne ona vandeli yango ya koko bilai. Ça vous appelle un solo. Mais la monnaie c'est belé, nous super en goya. Oh, oh, nous sommes tous fait. Merci. Oh, les gars doivent. Va faire la blague Ngassani. Ah bon? Donc, la monnaie maman pour nous on a fait Mango news sont comme na bubeta kabaste ngai nde susi nanga nalinga mwasi atosanga omoni oyo na oyo yebisa bino kuku dendo nelibo kecho ponani akila nde kutani na ndenge nzambe pasali na dru oyo nzamba pesinga nakena kangiro pam donc ndenge twali awa eloko tsali awa skolo na o préparer oyo penda ke pe biloto bo aller bon tu as invitation. Est-ce que maman aujourd'hui pour dendo ana azo pesa ba tendresse mais surtout ata bango bakenda wana na lobby wana tendresse yali ndako yebisa bilo makambo nazo yebisa makambo solo nini koko bila la sala mabe to bakoma ko éviter pour komina maman moko ko mela mama sanga na mono déjà une fois ma tourner à 20 stade nazo les gars au Meli et c'était au Zénith donc 12 heures déjà na moniko ko au Meli déjà vous avez dit zenga luketu niveau bina ba bazo filmer ma téléphone et zaki mo soni pona biso zaki pona biloko na tende ba éviter filmer na bango mutu musubo moni eka azomela masanga me bashoko ya droit po akoma komela masango yebi te. OK. Bashoko ngo dayi. Soki na lobi bongo eza bashoki pona kuta na bakuna baku. Ndenge na zaka mwasi mususu akota la sama bele. Ah bon? Osikona bada ko fifre na bango. Sikona mona keke kwa nazara chance abaste. Mususu kaka ndego moni. Chance nini? Chance abaste. Ndazaki na nete na chance abaste. Po mwasi nyoso ya na okuta na bashoki. Allez, il y a un autre coup, il va retenir la quête, sur la jumbo, on a la liam. Il y a ça, faut na kende, facture il y a déjà, monter là-bas, on peut bâtir qui, là, il faut na kende, ce qu'on peut causer, tout discuter, mais, n'a ma oublié les dangas à Moubadi, n'a banda des gens qui sont babylons qu'on a, pour les arcs déjà pris. Mais batira qui on est à moins $1000, on discute sur $1000 papa Coco Bilali $1000 c'est payé. So bagay la santo ko. Les artistes, na côté là tellement muki az artistes. Comédien nini oyo? Tia banda musala na mela bierte. Ya rolango te. Jamais bali. Niti nani? Oh yo. Na kotanga kombote. Ils sont ça melata. Na kotamba. Na ko bele ba melaka. Mais balango ka te ba bili na balabala neti ko Bilali ya lango. To répondre ka. Na kotanga kombote. Muto amelaka te nga bi fiston ça ça. Merci mengala lobila yo amelaka. Ego tuninga za bien. Na bambulo la sali. Na djirien. Mais na kalisi na ndenge mu président biso asika koti. Soki makambo yo vanda. Na ba président ya biso ba comédien ba ali boso. Soki penda babi batala bato basali ba bila ya bien.
o penda ba umeli na musala soki mo makambo ya bien yali bale ndo tia biso la place pour biso peut bénéficier papa to ti loeti ozo sana groupe à moto obike ti setu la kenda potonga kota la groupe atsaka na bimisi skoko landa skoko Ah bon? na sa ngabite tale le lobonga te voilà zo répéter na Texas pour Texas Nzoï, hein? Les abeilles. Les abeilles. Les abeilles de Papa Ntsaka. Ntabe obatela Texas Parkenda wana na Prince Kasavubu. OK. Ngala kota Pansaka la. Premier film ya poto. Talanga na sala non ukili mobimba. Premier film à poto zo panga $20. Est-ce que ça na wumeli na groupe na omona osusu? Ya wetinda la zonga sima. Wana Ntsaka na mtasali mama. Ego tulinga eza bien. Namba mbulo la sali. Na djirien. Mais na kadisi na ndenge mo président na biso asika koti. Soki makambo vanda na ba président ya biso ba comédie ba ali boso. Soki penda babi batala bato basali ba bila ya bien. O penda ba umeli na musala. Soki mo makambo ya bien yali. Bale ndo tia biso la place. Pour biso peut bénéficier. Eyo kiminga na miso ya baka. Toleka. Kubu yuyu papa forme Trésor Ngando papa yoyo Les Kings Nakutani na jeune homme oyo na dible Ote na ye Lokola baton époque ya Jésus-Christ Mambo de Dublin Patrick Meka ombre jaune Les rois des blousons Ase kaka na ye kaka O azalaka epe timide Marcel Sosia Kasi kolukela ye Mindondo te kote ya forme Mambo de Dublin I cavalieri Jansi Mayasi Forza Italie akobimisela yo bapake koleka kutu maître chamo bansele ebele bakomela soi mpona bolingo mambo apesa na yo ti Mélanie Lumumba Mimi reste vainqueur mère Pichu asi akangaka lina moninga ya Brigitte opelela mama na Sarah L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. ezali etumbu te nadesidaki kokata bolingo nayebaki te bampasi ekobaluka neliosundoli ngai mpe yoki minga na miso ya baka. Et voilà, amis fidèles internautes, bonsoir, bonjour. Je pense que vous êtes en train de suivre cette émission, n'est-ce pas, avec beaucoup d'attention. Et quant à moi, je vous demanderai tout simplement de rester scotché en même temps parce que vous aurez pas mal d'informations. Et d'ailleurs, baby, comment est-ce que tout ça, la ramsala, oyo, ceux qui se déplacés, na demande na bino bolinga to yamberno artiste o bino bosenga pour le moment. Et aujourd'hui dans cette émission, mesdames et messieurs, vous allez remarquer que je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec mon confrère, n'est-ce pas, au nom de Yves Ipan Oboyebi, donc avec qui Torosolola n'a invité Nabiso
na kombo ya Coco Bilali. Aujourd'hui, tu as Coco Bilali na ba casquette mususu. Quand même, beaucoup découvrir deuxième casquette ya Coco Bilali, la face B ya Coco Bilali, en tant qu'artiste aussi. Là, par rapport à la question haute aux Anango dans cette émission. Alors, c'est sans plus tarder, Nazong Sanon micro et pas à confrère Yves Ipan. Voilà, merci Mike Lokamba, merci, bonjour, Nabandego, surtout Batala Bisso, Bolingaka, Super Promo 240 ans, Bolingaka Africa Elengi, Bolingaka Moussala Autopé Sarabino. Donc, comme je dis toujours, une nouvelle équipe. Et que c'est même pas et que quand on a beaucoup côté pour que tout puisse avoir une information et on me tout ça Coco Bilali merci na maman minze moté mais tous ceux qui mettent maman qui est ma et Believe Munga Fondation tout sur la bavem orphelin la bossé pour prendre du bon en Canada total abisso mon neveu Patrick Mbenga Kawele aussi qui c'est Tembo le Fiti. En tout cas, vous allez toujours branché dans la chaîne Nabino, Super Promo aussi dans Afrique avec Mokonzi Mike Mosuki. Merci, nous sommes avec notre invité. Là, c'est qui parce que la toi ça les remarques que il va se boire à ma banque trop ces derniers temps. Voilà. Alors, voilà, Coco Bilali, bonjour, bonjour. Bonjour, Yaya. Bonne santé. Santé Kimia. Voilà, le retour à la donc tout ça, solo vraiment est belé à solo là. Mais avant tout au banda, la diaspora bazota la yo, vrai et surtout ma fan au CP ça, monde entier mon bazolanda yo, mot de circonstances ni ne koyi bisa bon pour le moment. Bon, la CP makasi, lilo banange zakaka, bako bakota la chaîne. Babando kujua masolo ya kitoko biloko ya kitoko oyo babanda kotala esepelisa bango donc na pesi bango nyonso na pie bango bambote belé tozo ko bana lisolo na linga bango mingi o mutu moko na yina na vie azate po nga fane na nga nyonso na pesa bango esengo na linga ka ba sepela kananga donc toza batu moko to dika batu très bien mais toza la ka ba côté ya côté kunati très bien l'air musubo lendo mona kete Bilali pe côté wana ba pesa ke moelo bokanele te OK po ezana ndenge ya lisungi na kanisi le bébé hein ezana ndenge ya lisungi yangwana na pesi bango bambote mais tu es aujourd'hui fier parmi les artistes comédiens ou ba collaborer avec artistes et musiciens les lozana la fierté on a quand même non tu nous déranges quand même merci au monde ndeko lobi wana biso za ba comédien toi kana kanda moko tena ba musicien toi kana di kambo moko tena ba musicien pour musicien neti papa na biso autokufa oya tiki biso ya Joski qui a beaucoup de sogna yebe jour de obima fonatelo très bien pour ba comédien toi kana di kambo butute musicien nyonso na biso ba comédien toza eloko moko pour tata la biso azaka moko oya kambaka biso na culture abu pia donc ezabon. Voilà, Eza Bongo, avant d'appeler sa micro et pas Yves Ipan. Le la carrière au Coco Bilali à Salessi, il faudrait parler d'abord de l'ancienneté. Vous savez combien d'années? Bon, j'ai bandé théâtre banda 77. 77. Donc, il y a mon bêta. Mais 77, tu vois, on a eu tout la bandit la bandit théâtre la 77. Ah, waouh. 77 wana nazo 600 ezaki groupe ya mbunda neto deyon wana wa belo rango oya utokufa que son âme repose en paix président nga utokufa nzamba bombaye yenda zaki comme producteur na biso ya loaka biso soki ebembeza la quartier ou bien fête akolongo la quartier 7 aye atu biso na 13 po biso to aba na 13 aya loué biso to keto beti soki to sisi a futi biso la na biso to jongi pale wana ngaskoyo so na yembi suka lango na koti na kati na bini do so na koti na kati ezalo kufilaki mwana ezala mama kufilaki mwana ezalo kufilaki père so la bandit théâtre soko seki teza ouais et puis tango zo seka na zo kata yo mbala monga bi bozongela kolela oyoki penda ke matanga bato bazongeli kolela OK donc na sali moi mingi na vendité à vers quartier vena biso akufa pe ve Raoul ya isoto molende nzamba bombaye via tala ke tala penza ke non peto ayeba njili muvimba mena musalo soto tikie ozo mora te ko kufa pamba na mutu ba veba jwa kanga
baketika ngala pas mettre na minzoto wela voilà ce que tu as répété na lingwala à côté voilà que la okuta vieranga président Mbalio Sombo Mbalio Sombo oui OK na côté na bandi ba boulot yo ka kuneza ki boulot wana chaque tongo bokoti liboso physique esili bandi ba répétition esili 12 heures bopemi jeton yaki carnet 12 heures wana bokena restaurant ozala posa ko jwa biloko kolia ozwi ba signer carnet feuille tikali kuna olingi bok ozwi 13 heures ozongeli busala ako vanda la tari a terre awa atala continuer na obimana eloko te po mbongo wana ezokende ezozonga para bango yango ndele ndo salisa ngala ndako nakimaka nazongi pale avandila ngaba veka yo toketiko kimi ngabyala okay sute na yo zongi la mbunda siko mbunda wana yaki somo uzongeli mbunda papa satula ler nga komaka na minzoto wana basatula auti na minzoto alongwe ayekota la groupe maboke ngaliema ngapelera sali so ya kolongwa na minzoto na izongila ngapale na yekota ve maboke ngaliema lokwa alongwa ka awara na paba na lupangu nao akoma kasiko na 13 na baba zamba hayuka ka petu danse epum comme ça to sabe le rwana ya kibo cheri bana baba derrière théâtre fulo abato vie penda vanda bona kati aso tala ndenge da ojua lobi petu azate abinanga lobby na joueur joyo tozo keno répétition faut banda théâtre pananga ina côté na groupe maboke ngalema wala côté siko na groupe maboke ngale wala siko la longue déjà minzoto longo na minzoto na côté na groupe maboke ngalema papa seru ane la kika faut ba riba ba bar ba nini tam sube école bo petit ba ticket ba nini mbogo ezo konta mais totaka la obima na krante kesi nani veki kwanga nzamba bombaye via sakenda kesi ki kwanga koma kisko moma moko boye via maboka bi bon ki kwanga bimisila biso mbongo ngala moni ba pecho ba utaka lwe ba njili ba nini nazana posa na bando kofuta bango po bazwa moyen kofuta batike ba yela ka musala bakene pa veke kwa nzala or que vielera au kende be émission na télévision soko memi bana basi mbongo nyoso ya groupe ya waza ko sala ambiance kola ambiance ti to fanda buba ve maboka tali abi ngala boni na boyi na dwa bamba be na famille ba terre nyoso ba za kata groupe lokola groupe za yanga maboke ngaliem na panzi groupe na ndege vya panzaka groupe na zongi na nganji na continue ka muvuma na ngambunda na mbunda bando bengoni robo mbunda nkomba mbunda yake sisi lata okay sisi lata de kilata ekotongolo fasikile wana sko mbunda la biso mais kombo sko na yeba na njil tilelo robo donc ezala wa so muta benga robo foye donc moi la njil comment il y a référence voilà allez ti continue na ngambunda ça tout la paix roi zaki pour ngafara ya la groupe maboke ça tout la déjà avec la groupe maboke l'era longue le groupe maboke ayesa la tout choc soit bala ngala remplacer na maboke ngalema pas l'air ngasko na longue sous pas maboke ngalema to ikuta na satula OK ngala 13 satula na 4 na mangembo très bien satula bi tala oyelendo kufa te ngala zara groupe tozo répéter pas la biso la mangembo donc il faut ya au banda ba répéter tukanga na satula bala to akibato ebele ba Marie José avanda na Saint-Thérèse ba mutolula kufa ba vanda na matete na kintsako donc to akika ba fille ebele to bando sala répétition para bango papa et yo comme maman moko boye satula bi non ngala moni groupe na ndege zokendila ali répétition wala to akila ba mundu eri nzamba bomba ye penga président ngai nzamba batela Ondweri kisita eyoma mfuka na gaou donc biso tout to akala tout choc soit bala
bando jouer papa ça tout la mona ibaka kité groupe pendant pesco do moto penza abi bon bande ko na nganjil ngande nazalia wa nazokoma na Kasavubu on a siato pour wana ezalo kwa centre awa ezalo kwa to ala sima ana posa to koma na Kasavubu répétition et comme la bayaya OK mo yebi ekirinjili bango kuna balinga kaka bakamutwe sukila na njili ba mundu eri baboyaki bagau baboyaki bagoto batikali ça tout la récupérer bana basi na ba mutolulo wa kufa ya matete to ye Kasavubu ti ndeke to bandaka ba répétition ba yaya to ye ko beta premier film à télévision Madendo wapiao film à télévision bimisa yo Madendo yango OK premier loko Madendo ti to ye ko beta ba film mususu ça tout la yo sa scénario oyo lelo ebimisanga Koko Bilali na kombo ya Koko Bilali kombo na pina na pesa kombo wana bapesanga ngote eza kombo ya ba musulman na tango na obeta mbunda na kina de kombo robo na Koko dia nzombo ki dia fuka futila mukombo soki na liyo yo nyongo ibongi to betana siko kombo wana lokole yeba na kamingi na njili partout allez comme qui se console que des fait loko pa mutu ya ko lia ba upia ngate po na futi la nyongo na makofi la evanda Koko dia zomba so yo defa atali pe du Koko dia nzombo le grand frère Aza merci na pesi mbote pas ali grand frère Koko dia nzombo na mikili ya poto ngabe vie balasa kaso danza su Koko dia nzombo ezaka neti na osale la komba vie ale ngamona evandi mukomsu na sali boule ngabi bo banda lelo kombo nange komi biloko bilali bitwingai kasi bibebite soki tuyanduli tukulia biango mwana mvwama akobwaka oya pauvre alobi mama yandula yango donc l'air na mipesi kombo wana na pièce sia tula sala kia kindoki e balani ngakutula boya ka pièce OK na bitsa tula pièce ndoki babetela ka robato abi yo kaka orke nazoye bateke kobimisa nga mobimba na beta eloko wana na ba mogondo petena nganzala nzala na petse ba mbote na ba mira esa ba kisakata ba bebe to akufa nzamba bomba na bete boru wana epesa impact à danse na koma penda na ndako film sami na mo ifo elikala butu na buti répétition na zonga parler na lala na butu po banda ko leka 21h film bandabo ya ngakutula lala mena yoka makelele mokodoki ngakaza ko bi matcha ba mindele ubi leopard na biso ya Congo yango mutu ezobeta kisasa ganga na façon moko ngapela lala tongo nango bolu pango plein batu ba uti quartier 1 ba uti quartier 7 quartier 2 quartier 4 le pango plein na tongo ba seri ba komo bang iyo makamni to sala Kasavubu ngabitena sale lokte umitala fula bat uyeyu babsu yeyu donc batu batondela ngala le pango donc film no et salanga impact moko oyeba na mobimba koyeba na mobimba wana donc na bima na eloko wana yango le salaka leloyo na koma Koko Bilali na koma Koko Bilali voilà lelo bon ma film eza ebele bien que vous allez vraiment moulai ce que le bi a relaté toute une histoire de sa vie donc l'essentiel est que parmi ba début na yo ba place wa leki ba film oyo est marqué pe na kati ya carrière na yo. Alors aujourd'hui maintenant s'il faudrait parler parce que le bio bandi carrière yango na 1977 si on a mis ça moi calcul moké aux enjeux des na ba 40 quelques ancienneté voilà 40 quelques 40 quelques ça dit là 40 quelques 40 quelques voilà 47 ans de carrière. 44 hein? Donc voilà. En tout cas, mathématicien, vous calculer rapidement. 44 ans. C'est vraiment belé et ça facilité et surtout que nous avons battu là. Vous êtes toujours vivant parmi les vivants. Alors, s'il faudrait parler d'un terme, il y a bilan.
44 Koko Bilal a servi Mboka. Au contribuer et belé la carte Mboka Oyo. Alors, les loulés aux hommes Mboka na yo na makambo Oyo sala. Okolo banini. Et aussi, est-ce que Koko Bilali a mérité déjà médaille Moko, a déjà diplôme mot de mérite, ou le lot à cause de fier dans le salon sali pour Mboka Congo? Merci, merci. Au moment série à ministre de la mission de la culture art, ou comme ambassadeur à Brazzaville, Christophe Mozungu. Ok. La joie qu'un diplôme, mais excès à Rosala, qu'on bombe en bien que, en tout cas diplôme on est joie comme un boula et béba. Ok. Mais na kotala, na ba bien, na carrière na sali. Bon, na kufte, na kufte. Mon état mon biso to sali, ça qui le quoi to sali la kaba ko le groupe. Ok. Vous comprenez? Ok. Mais lelo na makasi kaka ya bango oyo basalela nga ke ata ya djuna ye donc ezala kwa bafungolela nga porte donc c'est to la fungolela nga porte pona minute ope na koma kolia na ndenge ya bibisa ngai na koma kolia na ndenge ya bimisa po soki ya bomba kanga abimisa kanga te na kalisi na oya mikena zojo lelo. Okay. En tout cas, place wana. Vous avez une question? Oui, question moko parce que nous avons aussi trop de téléphone, les deux plus concentrés dans le téléphone. Maman nani o pesa mbote wana. Maman mère nanga, ma mère nanga. Motema ya tous peuple ya mbetono akimanga na kombo mo kima parce abenga mo na société. Alors nalobaki question nanga bien que répondre directement à la question ya Ivipan mais nalinga ki na étoncer question nanga na tuna ki na carrière oyo sali est-ce que le lot rôle na ba année au sali aux a perdant Mboka servir yo vraiment na nini tu attendais à quoi Mboka sali la yo na ba makambo oyo sali ya mine na Mboka bon omoni na ndego tulinga za bien na ba mbulo la sali na rien mais na kalisi na ndenge mo président na biso sika koti soki makambo vanda na ba président ya biso ba comédie ba ali boso soki penda babi batala bato basali ba bila ya bien o penda ba umeli na musala soki mo makambo bien ali bale no tia biso la place pour biso peto bénéficier donc eloko kana kokyo lo ba yango. Donc, moi, au jour aujourd'hui, vous êtes encore perdant. C'est sûr. Si. Taraté. Moi, je regrette la ligne. Balobi, c'est quand la ligne. Mais, c'est quoi ça dans le matin? Très bien. Ok. Merci Coco, merci Bandego Talabiso, tous en pleine émission. Donc, vous comprendre que Koko Bilali a répondu à la question de Bisso Molo de tous Kinde par rapport à l'émission de Bisso. Alors, Koko Bilali, Lelo, Bandeko Bakuma ko éviter yo na ba film na bango. Ba acteur be bazo jouer, bazo benga même ba o ba yebanité, bazo benga même ba jeune oyo ba bimi na mo sima na bino ba tête, bino bato bo sala. Tête d'affiche. Voilà, bino bato bo sala qui ba théâtre congolais à la tout le monde a comme Lelo ba série, mais aux a plus na terrain. En fait, ni Koko Bilali la sala mabe to ba comment ko éviter pour comme ina moment moko ko mela moi masanga na mono déjà une fois ma tonga 20 stade nazo les gars au Meli et c'était au Zénith donc 12 heures déjà na moniko ko au Meli déjà aux a qui ont zenga luketu niveau bina ba bazo filmer ma téléphone et zaki mo soni pona biso zaki pona biloko on attendait ba éviter filmer na bango. Non, pas que la question, c'est manque qui a conscience aujourd'hui, conscience professionnelle au Koko Bilali la zana ngote, le lot batbazo reprocher manque de professionnalisme et puis en même temps batbazo approcher le sous-souté et ça c'est dit à cacher les kilikolo ou encore musala et zomona la sous-souté. Bon, merci, bon lobby bien. Au moni ndeko bobandi na côté ya Masanga. Comédien ni yo tia banda musala na mela bierte. Ya rolango te. Jamais bali. Niti nani? Oh yo ya otanga kombote.
Fiston ça ça melaka te. nakotamba bandeko ebele bamelaka mais balangaka te babili na balabala neti koko bilali alangwaka Te to répondre ka ngala répondre. nakotanga kombo te Muto amelaka te ngabi Fiston ça ça. merci mais ngala alobi na yo amelaka Amelaka. ya personne bote fils amelaka mais na ndenge Mais maîtrise c'est la piquer Fiston Botazali. ndenge bolobi wana nayoki bino voilà na kote ya kobenganga blague à part babengaka OK. mais eza na bata mosusu so babengi ta mosusu mpe omoni na bafilme mpe esenga role wana bilali aleli osalango te bazula bango mpe motu mosusu ndo nasalaka trop nali ndo tuntikende pa shege abengaka ngabi nazotanga ok shege nazwi bagabriel ozwi basundiata ozwi bon babellevi nete bellevi na uto travailler karaté na lemba ok otosala nde na lemba ok abengi yo mpo olobaki sila azobenga yo sila nde nayebika ata ndele bango baza soko abongisi piese oyo esengi bilali so babengi na kendeke Donc zobenga par rapport ya personnage. ya piese ndenge basaleli scénario donc so babika te place oyo so bilali aye wana akobetango bien donc babengaka na bango ok nasalaka nanga mais nde sikoyo biloko neti ya tv papa touti lweti ozosala na groupe ya moto obika ti setolakenda mpo tonga kota na groupe atsaka na bimisi sikokoma landa sikoyo bien ah bon nasala ngabi te talele lobonga te wala azorepete na Texas pour Texas nzoi hein ezali groupe ni nzoi les abeilles de papa ntsaka ntambe obatela Texas pakenda wana na Prince Kasavubu ok ngala kota pansakala premier film ya poto talanga na sala no mukili mobimba premier film ya poto zo pianga $20 est-ce que sora wumeli na groupe na mona osusu yango etinda na zonga sima wana ntsaka na mtasali yo mambo la zolo ba clair na bombi te $20 na zonga ngatalite na obeta kutu biloko ezoleka $20 kona koti na groupe na kelo 20 bo bomba la sima et vous avez appelé entrée est-ce que yo baki ba entrée bande kokota combien et revenu combien entrée zokota mukebi yo lingi ba pesa yo belé koka lelo obi serwa ya ki caché c'est aberrant obi serwa ya ki caché eza deti lelo to ke pas producteur ona bombeli yo boy lelo ya ki caché olobi caché na yo ba pesa yo la mais c'est quoi hier comme na contact na groupe et bimi na eti mwana groupe donc il faut jouer kaka fait allez yango etinda nga habite so na continuer na ba groupe so akopo na vandala nga donc na komana nga elo bara ngove président masumu na petro mbot nzonze ngile ben peut-être crainte izalaki koko bila iso ba pc mo 100 ba roya okuti na nganda moko azomela papa peut-être na basasu wana ba yiba ba pc ya mo okay mais na moment na pe mobile na zana poena yo na zana poena yo c'est ça na poena yo mutu musubo moni ka azomela masanga me mashoko ya jwa po akoma komela masango yebite ok bashoko ngeda yini so la lobi bongo eza bashoki pona kuta na bakuna baku ndenge na zaka mwasi mususu akotara sama bele ah bon osikona bana vivre na bango sikona mona keke lokwa nazara chance abaste mususu kaka ndego moni chance nini chance abasite ndazaki na nete na chance abaste po mwasi nyonso ya na okuta na bashoki allez yango tsiko ba otinda kete so na jumbongo na ngala liango ok donc mingi ka balo baka ke type les types a comme soulard mais o yezala butema na ye boyebite lelo nga ye la vandi boy grâce à na ne le bokecho kokudendo o ya changalaise entre parenthèses donc makila sikoyo kutana na ye ok oyo penza ke lelo atali abite papa moni butobo akala yango sute ok nalingi na yeba asilisi déjà nalingi na yeba juste l'air koko bilal azolo banazalaki na chance ya basité ezalaki nde yom tozalaki mabe envers basi ou basi bazalaki mabe moni liboko eza ouvert kangela mwacha kulo bakepe pour que nous soit dit koko bilal parce que basi tu es bien émancipation de la femme pe lelo et comment basi yango lelo bakomi kolibali ngangi pe même na jadis à l'époque l'air bando souffrir na étape wana
Moi, ça linga tendresse, douceur, respect aussi. Est-ce que bah, on a beaucoup de critères où on n'est pas naïo? Parce que j'ai appris que Koko Bilal est azara brutal là, azara vraiment brutal. Aussi bah c'est moi c'est dans auto, on a bon batté hein. Yango te monte kimisa yo basi ebele na nzela nayo. Non. Au monde là là. Moi ça ça quoi tout le balcon avocat lemba. Pour ça le nyate lo kwa makasi. Prison monio. Na tswa na kalabaste. Na bubeta kabaste. Ngai nde susi na nga. Na linga mwasa tosanga. Monio ya o na o yebisa bino kukudendo. Nelibo kechu. Pona nini? Akila nde kutani. Na ndenge nzambe pasali na dri oyo nzamba pesinga na kena kangiro pam. Donc dès que tu as là et local salia au score donc là on préparé oyo penda ke payer bilo to bo aller bon tu as bien invitation. Voilà, ça c'est bien. Faut boya ko to ba image. Il y a Sengo. Et on sait la diaspora très bien. Tout ça là qui ango na bande que belé pas mal Makalunga tout ça la bande vraiment belé et surtout biso tout ça va prendre sango oyo là tout lobaka message et comment la bande bonne surtout. Est-ce que maman olobi ko dendo wana azo pesa ba tendresse surtout. Ata bango ba kenda wana na lobi wana. Tendresse yali. Ndako yebisa bilo makamba. Nazo yebisa makamba solo. Mais moi si yanga so ko tangise tendresse ale ndo zo musulu ya libanda. Boye bien muté. Ça c'est babia yozo o baby si oyanda. O moni musulu na balabala ke lulai. Kaso yozo lolwa wana mutu pe mutabongisi. OK. Mais ngaso kila bongisi tena ndako bongo na libanda. Vraiment, ça c'est bien. Et maintenant, ma préparation, ils ont comment? Cette évolution, ils allaient pour un mariage naïo. L'autre fois, ils sont déjà filés, ils sont mis. Bilo ko wana nyoso. Ils sont encore sur le baxi. Est-ce que baxi bilo ko mususu? Bilo ko mususu ezali. Na ko baxi. Mais na o la de la dossier mère. Au mère a bela. OK. Na si sa dossier malade. Soki mère a bongi. Te soki te akobonga. Akobonga comme WhatsApp. Donc soki makamba mère sili. Ale simanango na bando payer na zongeli sko makambo sko abiloko. OK. Donc content ko tout rien. Mais probablement vous comptez mamango sala na neni na neni kaka o 2021. Mon indege za wala fo na kende facture za yaki déjà. Montara ba on peut batiaki nga fora kende sko to causer to discuter. Mais na mabiyele na nga mubadi na banda déjà ko somba biloko na nga pour ezalaka déjà prêt. Mais batila qui on est à moins $1000 on discuter sur $1000 papa Koko Bilali $1000 c'est payé. So ba somba ke la santo ko. Mais artiste na côté là tellement muki az artiste. Papa ba biso ko za fete te so ba bino ka ba tobolo liso yo pom dimi ba tobola. Na peso ba lisetsi wala. Ça c'est bien. Non, faut qu'il me salisse. Et dans le coin là ba pesa ki wala mais faut qu'il discute. OK. Donc photo solo là na famille moi aussi. Nakasi mikolo ya amemi biloko tout aketiki la bango. Amemi moi de casser pour okuta na suna ba bokilo. OK. Vous pensez ça ngo directement balamoko. Donc ngaye ko zaka direct. Zande en fait. Direct. Oui. Direct. Direct oui. Au banana coutumier. Nyonso balamoko. Coutumier. Religieux. Nyonso ko sanisa. OK. Na boye civil voilà. Voilà. Et Toloba, contribution au Sénat qui est pas il y a les rois de la forêt, Igwe, Weranson, Yangyama, est-ce que Ayoki Mbela on est comélier pour qu'il réagisse à 50 casiers au Sénat qui on a besoin de belleter plus 50 casiers pour que Libala on est salement. Keba wana za mo président nga 50 côté les nos amoké. Ah bon? Ah mais il y a président le bois kanga ta 70 casiers. OK. Voilà président. 70 casiers ça un problème mais est-ce que demande na yo est favorable pas ya bon au moni botuni bien. Na o lobango na comme tozana émission. Donc suka na ngwa Hollande émission. Donc tangwa otala ngo yemo ka mona pena kete. Mutulanga lelaki. Ba yebi place ba jula kanga pa zolo soki lelo ba bensinga. Pour mawa zali. Mawa yebi ndako président le lo babo mawa keno julanga bilali. Na oba ki suite nayi na okimamba ntima campagne pa président to solo la so walo bike na bombeli yo oba kisala fete na osepela makasi yaza mutu abati
donc ndenge aza wana nayebi ke un jour akoyoka mbele oyo ata ya moke na kozwa. Voilà. À part Moussala Théâtre, Koko Bilali, au Vani Bemeni à Grand Marché Awa, na Kassavo, na Marché Gambela, tout le Koko Bilali a vival sous parce que tu as vu que les lots, l'artiste belé, comme on a en plus na des casquettes, souvent un cheval à Bimi Libanda, à Zongi, Moussou aussi, parce que la boutique na Bango, ils ont bon batté, le col à maman na Bisso, bon, tout bon bikaka, et Moussou Sazan na salon na yé, Moussou Sazali, Carolina, Maman Kalunga, dans l'activité Bela Salaka, néanmoins l'artiste est belé, les lots, ça y est, ça maison de production na ils ont la terrasse, donc il y a mon néné, ils ont la boîte, tout ça, artiste est belé, les lots, il y a des, il y a 3. Alors, Papa Bilali, à part Moussala Chicago, artiste de Chicago, ils ont la terrasse aussi. Voilà, donc, à part Moussala Oyo, Koko Bilali, à cela kanini pour que famille et survivre. Merci. Au moni ndego lobi wana. Na vifo ko luka. Net nga Moussala théâtre na banda kana nu na banda ko sala maroquinerie. Moussala ya ba chakos, ba valise, be collier. Mais comme Moussala théâtre bimila kanga na sala ka net na tikiango. Donc soki lelo machine ya liquire na vandeli penda na kotonga valise mutakundi mateke Bilali mutatonga. Na za maroquinerie. Donc na sala Moussala maroquinerie na ibo tonga ba valise be collier bani. Mais na minute oyo na tikango. Na tikango. Donc na minute oyo bomoni ka na kanisi na lendo telema papa ozwa kiti. Telema na yo. Azomona kiti. Monya ba dese bungi ba koma Bilali na kaseti na sima. Donc na zana 80 kits. Zona no emona na bien kombe mona na 80 kits. Ko ana moni ba komi Koko Bilali. OK. Donc la zana ba kits ça combien? 80 kits. OK. Ba kits on somi pona libala to Non. Bolobi na nga ba misu ba sala ba terrasse. OK. Ngai suko. Kwa na za pembeni ya wenze. Wenze Gambela. Bon, kwa na za oza ya veni Maringa, yo mo yebe ba balabala kota ba wenze. Donc ina sinya na somba ba kitu wana. OK. Na loué ça ba mère. Na maman moko le kit moko za adesa. OK. Donc OK. Sur 80. Na bibi sakata mususu 40. OK. Donc na 40 wana. Desa. Eza mbongo moko soda dwi. Qu'il faut technique. Kala ingamu. Technique. Ça ba sommation te. Nga pe ku tueza la bongo te parce que bon, bandi ko basala ka kina ndenge na bango. Nga za la bongo te parce que moni makambo pe komona ba réalité belé ba to ko calculer siko ndenge mamune le ka. Voilà. Et bi marlem sous 50, même 60, 60 80, même sous voilà tout ça secret. Bon batiba qui était au juste. Alors il y a toi ba yango te permettre ka Koko Bilali quand même déjeuner ya tongo yango pe zo sala ke na bando ko twa moi pour omoni nakini ndenge la saka bongo so na kangisi na lia kate na zala mutu mobimba ya katina ndako na bwa ka carte. OK. Na so carte tondi na benda na bimbisi yango eso tinda ava bandeko na nga bazala bapoto batinda nga mona zo paye na biloko mike oyo ezo simba nga pona libala. Mais est-ce que ça sonité na niveau ya Koko Bilali ayo ko devisa maman moko kit pour te bon ils ont dit ko devisa pour PC ko louer voilà donc voilà ko louer ce kit niveau papa Bilali ba moni yo louer ce kit ba maman be mo bazara be mo ben poli non tout le monde ndenge ba soni ça rappé papa le notéité tout ça omoni mais respect omoni ndeko vandibo soki oyaki na yambi ya kotelema osepela. Est-ce que on a tout ni mutuna tengo sepela tengo répondre ope exactement Koko Bilali okende mama ya kitango te base ba yeba ke ba kiti za kapa ya. Donc chaque tongo bimisi otili bango wana otili bango place batekaka net net to so la boye 14h fallait la bimasko l'air récolte na quel recongola so na moment wana moment ya kozwa mbongo duso ko yebiso maman msolo ba pena tekite ba maman Gambela ni balaka moi impolitesse moi gros ya pe boswani pe olobi bien
Voilà. Mais ce que tant que ça li bongo soit des clients. Lobi a rejoint sous. So wa lobi na tande l'autre. Que ata lobi na doubler. On tika. On dit ka kiti. OK. On faut que paye ça, muto azo contrôler bon, faut payer ses respect. Ça c'est bien. Mais moi son était na niveau na yo? Non, son des até. Ah ça c'est bien. Son des até. Bongo ya sali boutique. OK. Obi ya sali bamsu bari tolendo lo baté bamsu bari asala pe moi le gablo le gablo te tolo ba moi mais ça na liboso pa moi to azo sala dendo ba makaya bu bari ngala ebi Mr Moko comédien a otumba ba poso ngulu. OK. Non ba de lo ba compoter. OK. Ba lo ba neti to fingi. Mais lo ba ni tundi ayebi. Na suka. OK. Donc ça lo to fingi mais to fingi te. Donc ezali kambola ye. Il y a le contrôle. OK. Kala yi technique. Mais la mole ba kitongo toboka. Non. Omoni tout ça nako na peso bazo monde. Et ça troué. Bon, moni ba maduso yo. Tozana wenze ba miyibi bali, ba yiba bakiti. Sikoyo signe. Soki mutu ayibi ataba kena ngo apile na otala bona lobi oyanga. Donc référence. Voilà. Net mko eleki ba yiba kinga 3. Suka na ngo bakete kango su na mutu litsusu oyo susu azala bakiti. Mais tangu na moni yango. La moni ke to na okanisa. So na dwi bakiti. Apia kinga. Moko mona ni mibale mona na kiti. Na moni ke so na dwi kiti. Oyo kotika la opiate. Na kena la police ngabi bo simbira nga kiti oyo. Na fundi ete. Aluka mibale tikali apesa bino na sani. Na mutema malambo soki yaki mutu mususu na kofunda to sambi afutinga bakiti na lelo kosa peke bakiti na nge bungembele mais na mutema malambo nzamba pesa biso na kendeki da tiki moko wana na ndenge pamba bensa kena biro bakiti wana mona na lisuti a disco yo bakiti musu afutinga ko mino bakiti na ngeza couleur moko na mona kina na yebisi madame ngabite changer couleur et ça bien te jwa bakiti oteka ngona batimusu bateki ale toju bato sombika couleur. OK. Donc na fifo komikiti. Ko pango vani na ngo pendant combien de temps? Bon nanu pedara sali 3 ans ante. OK. Il faut tagaram. Et soutenance Isali, ya bandeko na yo par rapport au soutien quoi. Est-ce que ça na bandeko ba soutenir yo par rapport musala oyo bali bato ba sebe ko bilali mbongo mo pour la bakiti musu ba gisanga. Et comment mo belé voilà. Merci. Aussi mbongo ngo zo yo ba bakiti yo. C'est cher hein. Olobi bien. Soutien ya la salle émission yo bakiti yo. Elle ke ka lelo na émission. Alinga oloba ngote. OK. Mais ba soutien yali ya ba ndeko na ngo ba ala mikili. Nete ba bedos mazaza. OK. Na Franzanda yeu tabenganga l'autre fois ça une mission na matete. Bedos. Petit né à venir. Grand nanga. Ah, grand frère na yo. Ya mingi binga komela na matete. La blague était bon. La makambalibala tinda ipela ils sont vaginga. Bon, basé belé, bamsoupe na kazi ba mingi kutulo nete na Belgique, ba comment ba fobé, ba lobby clair ke. O tout ba pareil moi ti ba senga ki na enveloppe, ba bi ba ngo se ba kangani. OK. Mais ba bi nga na lobate. Po ba tum so ba oyo. Eh ben essaye l'autre. Essaye l'autre. Pas fobé lobby hein. Mais na moto ozo lobela mariage yango makasi, ça prouve à suffisance que c'est vraiment du sérieux. Na mambetali mariage. Alors, ozo penser ndeni na organisation ou italia artiste ba collègue na yo jour yango ba invité aux ala comment parce que lelo ba yiba tricage comment pour yo solo na nani ote o kingani akoya na mariage na yote ça va se passer comment o tika mutu yende aza na commission oyo akolandela bato na côté italia ba invitation ou comment parce que tokenda ifete mo a to tanga kombote to masquer artiste to monaki ba invité ba boy koya soit disons que mutu o batia ki e pembeni wana a solo la raté na ba artiste comédien ça va se passer comment. Merci. Comment on dit ça nga lingi tous les comédiens na lingi ba umbi na kala kanda mutute ngala ngwa tamu sona longwawa na matena ngati kitambo na keme na utasaya okoma pe kuna zate na linga ba umbi longo boye na matipe na tamu suti kitambo na kepe na talibango et sili la zongi donc côté wana ya baninga na auto sa musala gafe yate ba auto ba invitation là ba soki mukolo wana aux empêcher et ça est l'autre
mais ce que doit qu'il y to vivre ce camo na kasi na osepela makasi. Voilà. Alors toi c'est moi c'est ngalobi et ça koko bilali tozo penser à ça la fête sango ezala autrement bato bazolinga batinda yo na maman na Dubaï ceci cela là j'en profite na pesa Edo Mopatasi Mbote donc le big patron na Braza donc côté azali na pesa vraiment Bambote Edo Mopatasi na Point Noir donc voilà. Est-ce que ceux qui battent monani bâti moyen na bango bo nous fêter na maman ils sont exceptionnels. Bon nuit de noces et ça la malibanda nuit de nuit des noces voilà. Là c'est le côté aussi. Ah papa, est-ce que c'est possible ça à Dubaï? Bon. Mon cas nzambe koksa. Nyotso ya kaka to pesa pa nzambe. So basali lengo uzabie. Voilà. So basali lengo uzabie. Alors, merci beaucoup. Il faut que tu aies besoin de m'embêter, n'inviter cette fois-ci. Donc, une récolte quand même néanmoins. Tu peux accompagner juste quand la simawana, tu l'acceptes nous sala papa sala soutien na yon de kolta la biso ou baza artiste ba sali belé na théâtre congolais na comédie congolaise soko soutenir yé na mo ba kitu wana e ba kama tona besoin comme 1000 besoin na matanga besoin na fête moko besoin na activité moko quelconque au bien ko bilali ba livrer bino ba kiti donc artiste na biso il faut te soutenir na bango na biloko ba artiste na biso faut soutenir na bango na biloko ba moi geste na wana et ça va bien aussi azobala et les alliés comme va bien donc voilà on a la plus tout qui est manque toi accompagner vient le biso et pas wapi à ça vraiment cop na yamuke oyo à part théâtre il sakaye il sera bota pour maman ya bana papa pesa na bana donc li bana na bango baza déjà na bana na bango ici alors il faut bana na balia baza na ba condition moko bien et surtout que koko bilali to bien plus à kaka et pas papa biso zolo zolo alors relation ni aux anon papa zolo zolo. Merci. Sur le grand producteur. Merci. Voilà ce qu'on bon frère. Ok. Petra Ngambale a botara le kila bango moi c'est à Angola donc bon frère. Ok. Donc to bandi banda bu mwana na njili ti nde to koliboye. To kangali ti to tongi babiloko yo. Atalite ngalo kwala kobi na musu côté kuna donc quoi auto teba locataire yo tikala kaka. OK par ba locataire la parcelle. Donc boye penza. Il a la biso. Il a pas bande ko. C'est déjà numéro pour quoi. Bon numéro la kasi yo moko zanango. Voilà. Mais ça peut kaka mabezati. Bon ngala tikola mutu faut bimsango na pareil. OK. C'est numéro ko le temps où le numéro ya ko bilali ngala pe sambote rapidement. Na Edo Mopatasi Simplice Bata donc petit ya Edo Mopatasi na pesi bambote na pesi bino bambote place vous allez na ponton na Point Noir place tout vous allez donc voilà et Willy Moucheni depuis Kinshasa na pesi mbote ya Bostongiam extrêmement bon et nous allons repartir du côté de Londres pour penser na Gauthier Mascotte l'ingénieur de banque. Voilà, son banque Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque l'homme idéal, na kendara directement en France pour nous refonder ça. Na ya Jojongo dans la terre avantageuse. Donc l'apprécier vraiment, big salutation, place Azali et merci vraiment donc on a Christelle Blanchot, la terre électrique Azali, après ça qui est Pembote et voilà, merci. Et on s'appelle là vrai yo. Merci, Bazali balendo sangate. Bon, la petite bambo teranga, pas Bedos Mazaza, la petite pas Monokaka, la petite pas à Phobé, comment, la Belgique, la Londres, la petite ne sont pas à Maboulou, la petite pas à débat, donc bino nyon sona ba on a boîte qui na on a lobité, la petite bino bambo te belé, la petite pas à Sembad. La carte France, na pesi pas maître commando en Belgique. Donc oyo la pesi na ba obo yoki na ba obo yoki te boza yangai. Na pesi bino ka ba mbote malamu nzamba pambola bino. Na kanisi ona kina ngoposa na yebsa bino ngwa. Très bien. Est-ce que question souka de petites questions seulement. Ko bilali ba parrain déjà ba ozu bango ba parrain. Ça les choix déjà. Ouais ba parrain côté à Simba Makambo Libala. Oui. Bon Bazali déjà. Baza? Bazali.
netinga côté na opona déjà que président Masumbu. Oh là là là, bon mais Là. Bon, so bosali boye bokobimsanga mabe pas presse. Ngasi koyo mémoire peut-être qu'il faut le président ya. Président na biso yo. Maman pasteur bénédiction plus. Bon ni kamute on a lobby pour le Robert. Mais ne président net makambo tayo etali net kota ba comédien. Ngala lelo ke na invitation nga na teba kombo la keti la président. Azotangera nga bato yo ngala ko komana. On a kotana la keka otika ba enveloppe pa da yé invitation yende ko kabula baninga nga. Tokotala mama ya to solo la. Pongala lelo zo décision nga bote. Mama ya ko to sabibale fo mama ya to solo la. Tokotala nde to sala. Na moni pena faut zo bato ya kilo moi loko pe bimagi encadrer attention bato batala biso bazo appareil pour na loko appareil pour la bonne conduite. Voilà attention. Voilà, ok, merci beaucoup. Alors, dans un message, ma deux soit pembe. Ma deux soit pembe, likayabu. Donc, mfumbwa, ndunda, lobilo baguna ngaya ngwala. Très bien, tu peux ça numéro Yakob Bilali, c'est le plus 243 90 30 68 805. Je répète pour une meilleure audition, plus 243 90 30 68 805. Voilà, le numéro par lequel vous avez Korubilali ou l'union soutenir yé. Bengaye Mourou, le numéro 1. Non, c'est soutien à un bon côté, conseil. Le conseil ici. Préparatif, il y a mariage. Et vous avez pasteur, vous soutenir même. Spirituellement aussi parce que batak ezali merci l'être na minute tolo ba mère azala l'église oui ça dit la première attaque et attaque était mais à quel prier comme nzamba otikala nzambe à protéger na makambo tout c'est ça voilà merci très bien. On se retrouve prochainement et je dis merci d'abord. Merci na bino mopewe na sepeli makasi na ndenge boyego yamba ngai boyego tala ngai. Très bien. Après awa to zo télé-réalité quand même moins 3 minutes. Merci. Ndenge nini mamango le kaka parce que to beti li solo mais li solo ngo ezala ndeni na balabala. Merci. Bye bye. Tout le monde. C'est parti. OK maman. Maman peut-tu descendre fois pour la ligne. Ok. Donc chaque jour, vous aurez qui chaque jour on a vendu les angois à Coco Bilai. Ça vous appelle un solo. Mais la monnaie c'est belé, nous super angoia. Oh, oh, nous sommes tous fait merci. Oh, le gars doit ah bon? Pardon. Na moni maman pondu kuna pe. Bango news on va na koko. Aïe. Bana kuna legi na ngaka. Non, tout va dire. Merci. Ok, donc tout ça va. Soko baluki oyo leki na moitié. Moni biso toujours tout ça contre Kataya. Leki na moitié. Yes oyo sala ça. Moni ba bido. Essence. Il faut transférer na bidon sur ma 100 bidons. Mais dans le bidon ça na nous sommes à 1330 filles, donc ça compte ça le on a 300 bidons. Et en train de faire ça nous fait la bon, merci. Merci beaucoup Bilali. Je crois bien que Tosuki na biso mon kiawa mais tout le bas Bilali. 6 heures. C'est moni d'exemple. Son
neti ngala ata 20h nalali 3h 4h asa moto 4 heures la muki. alamuki kutu zone tobika leza na kwenye je kata simana mo 5h Let's go to 6, na tiki 6 mara. Let's go to 7, na tiki 7. Bango ba yebi ka to 5 ans. Muto ya tiki tiki. Ça c'est bien. Merci. Mais comment on y tout ça les mots qui est dans le on peut se défendre qui n'est pas là à déposer là pour Qui te joue comme une fille. Caroline, Boba t'es là, le bouc à la tête. La bonne. Tu m'en vas. Tu dis qu'il est pas à moi. Hein? C'est mon boy, il est là. 150 euros, tu passes à moi. Merci. On y gagne, maman. Michael Lokamba, Michael Lokamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. ezali etumbu te nadesidaki kokata bolingo nayebaki te bampasi ekobaluka neliosundoli ngai mpe yoki minga na miso ya